mío, y ahí, vea, como cuidan a mí, agarremos un momentico, porque es que, parce, no, eso es algo como increíble, yo no sé si ir a misa, no, vea, no sé si hay que tener un padre para echar la guardita en la casa, padre, pero es que no. Ay, parce, no, eso es un demonio un demonio muy ardiente. Es que digo que ese demonio, parce, yo no sé si se murió en una orgía o qué le pasó, pero es que digo, parce, vea. No, mi novia sí me estaba diciendo que ya no quería amanecer en la casa porque se estaba levantando muy molida, o sea, se estaba levantando con mucho dolor. Y yo no entendía, parce, es que, no. Parce, es que eso es muy raro porque ella últimamente conmigo no quiere hacer nada, ella conmigo no quiere intimar, ella dice que ella está cansada y yo no entendía. A mí lo que me preocupa es que ella está esperando un hijo mío y yo no sé si sea mío o sea de ese fantasma. ¿Se imagina que nazcan blanquitos como Casper? Ay, que me nazca así como Casper. No. Y es que, padre, es que eso tiene una experiencia, es que veanla. Ella me decía, amor, ella me dijo, amor, últimamente me está doliendo mucho el cuello, me duele la boca, será las amígdalas, y yo, amor, vaya al médico. Y no, y era eso, y que le estaba doliendo mucho el cuello, todo. Y esa semana yo me enojé con ella porque yo le encontré como una palmada, y yo, pues vos me estás engañando, ya, pero mozo, yo mantengo con vos, ¿cómo se te ocurre eso? Ay, parce, no, es que yo tengo una rabia, yo no sé si llamar a un exorcista, si coger ese fantasma para que nos demos el hilo, porque es que yo siento que se está adueñando de lo mío. Sí, y eso pasa todos los días. No, y eso es como raro, porque a eso le gusta, él decía, ese no ese fantasma, vea. Zambe na moya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajeno, bakoyembela kayoton pe pokwa. Mbote balandi ya MDGDTV News mafuta ya sika nzambe apambolelanga bino esika ezwami bino ezali nga wa bino mère Dorcas la grande dame ka nde tomesana koya kosolola kopesa toli kopesa banews koexplike bino baréalité puis kosunga bino na baconseil tozongi lisu lelo mpona kosala continuité ou encore continuation ya bamasolo tobandaki kobeta. Pendant un temps, na bandai kolobela sur benga nini ba cause ya ba divorce tolobelaki sur ba incompatibilité, tolobelaki ba incompatibilité sexuelle, tolobelaki ba incompatibilité ya comportement, tolobelaki ba incompatibilité ya ba éducation, tolobelaki et tosukaki na ba incompatibilité spirituelle. Na ba incompatibilité spirituelle, en tout cas, moi, na zongela ozala te na expliquaki réalité spirituelle ya famille, mon ba famille nde tozalaka. Ba réalité spirituelle ya ba famille, oyo pe epekisaka batu babala na batu balingana. Donc, soko olandaki yango te, olandango en long et en large. Tala na ba vidéo na ngai, je crois vidéo ya suka na salaki, bon, esali ba plus ou moins 2 mois, 1 mois et demi, je crois, 1 mois et demi comme ça, au moins on a une compatibilité spirituelle les awana. En tout cas, l'anda en très bien et qu'on aider au comprendre, au se positionner. Toujours on a une compatibilité spirituelle. Na le phénomène mari-femme de nuit. Phénomène mari-femme de nuit, et ça la réalité où existaka. Il y a la réalité où existaka. Et ça ba biloko ezo boma mabala ebele. Ezo boma vraiment ba mabala ebele. Ba voie d'entrée, il y a ba mari-femme spirituelle eza ebele. Et toromeka ko mentionner quelques-uns. Toromeka mentionner quelques-uns, mais nako banda mbala moko ko attaquer ou encore ko expliquer objectif ya mari-femme de nuit. Ba esprit incube pe succube. Moussa na bango ezalaka nini na ba vie ya bato. Pourquoi milimo wana eyaka na ba vie ya bato? Et objectif ezalaka nini? Vous comprenez? Origine ya ba mari-femme de nuit. Bon, tolobela ngo mbala sima et puis toko expliquer en long et en large.
parce que différents types to pe sorte ya ba mari femme de nuit ezebele tozana ba mari femme de nuit ya ba esprit impur tozana ba mari femme de nuit ya ba esprit humain. Quand je dis esprit humain, mutu normal boye azandoki to ana misala mabe, donc ayaka lokola mari to femme de nuit na vie na yo. Mais eza pe na ba esprit impur, aza mutu te mais aza molimo esprit impur, awuti na mai, awuti soki wapi dans les airs, tozala na ba ange déchu bakoma mpe bamari femme de nuit mpe ya bato bazali ya bacatégorie wana mpe ezali. Donc wana tokozwa ntan ya koexplike yango bien en long et en large, kobanda origine to mpe babandela wapi makambo yango ebanda wapi tout ça mais quand nde na explike bino na koatake mbala moko na bavideo to na nde bozokanga certainement bozomona na baimage comment est-ce que mari de nuit femme de nuit azosakana na mutu bato mosusu oyo bakanisaka mindele bazala na bamakambo te botala eya bato mwindu te eza mindele. En fait c'est partout, ezaka epa bato mwindu te eza pe epa mindele ya makasi kutu ya makasi na koexplike objectif oyo bamari femme de nuit bayaka na bavie ya bato eloko nini bayaka kosala epuis na koexplike na komentionne baporte d'entrée ya baesprit wana na komentionne baporte d'entrée. Donc eloko en fait na kose focaliser plus na émission oyo eza yango tozolobela bamabala ezokufa tomeke komentionne pas mal ba raison oyo tozokolobela incompatibilité qui est l'impossibilité de s'accorder ou encore kozanga boyokani na couple et to mentionnaki tolobelaki incompatibilité na baplan ebele comportemental émotionnel et sexuel tolobelaki yango eza na chaîne. Donc soki olingi omona bavideo mosusu de ça fait je crois pratiquement 5 mois depuis na bandi olobela makambo oyo 5 ou 6 mois. Donc soki otali bavideo eza ebele natiaki mwa pause parce que audience ezalaki penza te, les gens ne suivent pas vraiment trop. Bon yango natiaki mwa pause mais en tout cas so bolandeli bomona bakoza badivorce bomona babiloko wana alobelaki yango mingi so bolandi bavideo wana en tout cas ça va vraiment vous aider vous qui êtes en couple ou encore yo na nobali te ozala malamu préparer mariage na yo ko préparer libala na yo ekosunga penza makasi. Donc tozolobela mari femme de nuit bozomona na bilili comment est-ce que mari de nuit azosakana na mutu femme de nuit azosakana na mutu. Vous pouvez constater c'est triste eza bamilimo oyo toyokaka bamasolo nango n'est-ce pas oyoka penza olali bato ebele bakose retrouver peut-être eza baka na yo eza eloko ezopase na vie na yo olali omoni ozolota ke ozosangisa nzoto na mobali to na mwasi ou encore oyoka mpe olamuki boye omoni basemence ezalaka okomoni mai ya mibali oyoka mpona bana mibali omona mpe ta mosusu olamuki omoni boye ke bilambe ebebi bamiliki ebimi parce que ozalaki na mwasi moko na butu eza baesprit wana. Mais nakomeka komentionne kofungola parenthèse moko en passant baplonge existaka. Plonge eza nini? Plonge ezali mutu mosusu neti mwana mobali mosusu surtout mingi ezaka mingi na bato oyo ta mosusu asali abstinence to aza mosali na nzambe to aza na baconsécration asala ive moko peut-être epai na nzambe keno pendant un temps na kokushe na mwasi te ka mpo na se consacrer to nasalela nzambe tout ça. Donc on le fait ya kovanda pendant temps molai pendant plusieurs mois ou plusieurs années et arrivera pe osala plongée mais ezalaka chaque jour te. Donc plongée veut dire olali olamuki omoni ke oejaculaki ezalaka parce que eza nzoto, vous comprenez et ko réagir rien na ba réaction parce que nzoto mobali basala ngo to pe nzamba basala sexe en général ezala mwasi ezala mobali na petit na objectif. Donc il faut contact ezalaka tango contact ezate pendant temps molai il y a des réalités il y a des réactions il y a nzoto tout ça. Donc plongée ko salema olali omonaki lo mwa bongo mais eza eloko miko nyonso te. Donc oyo yo ezalaka ya chaque jour wana ou bien ya chaque semaine ya chaque mois te wana eza ba milimo wana
et c'est très dangereux. Il faut que bimanelo kwana, il faut que ça la soigner, na ko expliquer peut voir sorti. Et milimo wane yaka quand on expliquer bino oko lali na butu ozolo tozana mwasi ozolo tozana mobali. Misusu pas forcément parce que zana bat bakanisa que non sona loti na ngate ke na mwasi to na mobali c'est que na ba mari de nuit té. Prochainement na repesa bino ba signe j'ai au moins plus de 100 signes. Ya koyeba ke oza lié na ba mariage spirituel. Ezaka te folo tozola na mwasi tozolo ta na mobali te. Ba signe eza ebele. Pona bato babalana parce que tozolo wela ba incompatibilité, n'est-ce pas, ya ba mariage. Ba cause ba divorce ya ba mariage. Pona bato babalana. Mari de nuit, to femme de nuit, mariage spirituel. Ekoki ko déformer moto. Ekoki ko imposer au caractère moko. Ozalaka moto ya kanda te. Ozalaka mwasi mabete, ozamangala mabete, mais a imposer au caractère moko kaka po kimisa partenaire waza pembeni na yo. Yana basi mususu batanga amibali ya kotanga. Pona bizaleli mabe, mais en réalité a mwasi mabete. Azalaka bien na iba témoignage ba témoignage ebele, donc ba mate ya boye et sengara elanda ma plus na ba témoignage mo ba réalité bat bazo vivre pona ko aider bat ba se retrouver. Na ba témoignage ebele ana ndeko mwasi mususu ye soka kutena mobali ba na bango bien soka ekomika tango mobala koma proposer libala to mobala koma roluka abala ye oka komina ba impolitesse moko ye mo azo comprendre te milimo on esala bongo do baliba kanga yo captive ba kangu tenir yo captive obala te parce que balingaka nanu mutu abala te pona bango eza bombanda ngana ya na butu yo za mwasi na nga ya butu to yo za la mobali na nga ya butu donc akolinga te obala bazalaka zuwa makasi bazalaka zuwa makasi milimo wana bazalaka zuwa makasi. Mari de nuit, il y a des maris de nuit géants, il y a des femmes de nuit géantes bako boma yana bato bele bakufa boyebite akufeli nini eza milimo wana muto ebomi. Voilà, bazalaka très jaloux, ba milimo wana sont très jaloux. Donc yango moni eza important ko se débarrasser na eloko wana koyoka soni te parce que elo zo boma bato belé lelo eza soni ola solana musali na nzambe po basunga ye azoka soni ta bakoyoka makambo non musali na nzambe ya bien akoki jamais okebeta lisolo no libanda te eza contre déontologie ya musala otosalaka. Vous comprenez? Nakopesa témoignage pona édifier bato mena otanga kombono te mutu mo peta koyeba te ke eza yo témoignage ezalaka po esunga bato mususu o baza pe na batawana enfin que baleka na kozala pe édifier neti bato ebele ta musu azobomba likambo na ye mais ntango bayebisi ke non eza na ndeko mobali moko tala ye amonaka boye me nzambe asungi ye. Vous comprenez? Et osalaki mutu wana pe ntango oyoka bongo ameka pe koluka solution pe mpo na vie na ye. Donc na bandaki koloba ba mari femme de nuit bayaka na ba vie ya bato na ba objectif Bible zoloba parce que eloko ya liboso efo yeba eza misala ya satana. Or Bible zoloba na Jean 10 dit que les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire, dérober et égorger. Les voleurs c'est qui? C'est le diable. Musala satan ezani na ba vie ya bato ezala ko bebisa ezala ko yiba et puis ko boma. Mari femme de nuit azoya na vie na yo azoya ko sali soma sécurité parce que ezana batu au fait ba réalité ya ba mambo eza ebele. Je crois na émission oyo na omeka koloba juste essentiel na ko vanda na meka ko kabola kolobela sur point par point avec beaucoup de détails et précision. Et naïbi que les émissions ekozala molai aussi photo kata to sala bongo mais awa na flotter likolo mais na lobela juste na lobela ba mambo eza essentiel parce que y a à boire et à manger na masolo mari femme de nuit tanga ya na vie na yo eza po ko sala soma sécurité
Et yana batu mususu. Yana batu mususu. Parce que c'est spirituel, hein. C'est spirituel. Tellement yo peut wana nzambe te. Tellement yo peut bon nzambe eza penza ya kovanda comme tel te. Okenda no église osambela no mais aba osambela mo superficiel. Milimo wana sikoyo basali ke okoma chouchou de yo okomisa bango chouchou. Donc okoma na yo ko sepela parce que eza na batu pour votre information. C'est Santa na normalisant. Normalisant, ils sont tellement à l'aise que l'esprit en tant que na butu tellement azo plaisir, à jouir, à satisfait, à connaître lengi. Parce que rapport sexuel maintenant soit bien ça lengi n'est-ce pas, voilà. Ce que milieu mon appétit bazo na butu, bazo qu'elle ozo jouir, ozo comme lengi wana na bango et na bato belé, normaliser pour naïe azan à l'aise. Vous comprenez? Azan à l'aise. Nayoka témoignage à moi na mobali moko yé abane même comme les langues somnifères na moi s'il vous plaît. Tellement se sent à l'aise, esprit wana moi wana tango yaka. Tellement se sent à l'aise, avant me langue somnifère na moi sous pezaka beyaka na butute. Ba benga mon mari spirituel, mari spirituel parce que eza esprit, c'est esprit spirituel. Eza te po bayaka na butute et c'est spirituel et qui paraté. Et yana ba mari femme de nuit, eza na bato mususu ba vivra ba réalité wana atana moi. Mususu kutu ata soka nimbi ako nimba na bisi boye pa aye. Ako nimba na kiti boye, mususu kutu pe azami so kofunga ma nimbite, à sentir présence be babanjo simba eloni. Oh ya yo so komi na ba niveau wana tu cours un risque, tu cours un danger et komi na ba niveau mususu ko sakanate. Faut faire très attention. Très attention. Et ça enseignement mon laï quand na ebisa ebino me to lo ba essentiel. Marie femme de nous aya na vie à mutu pona wa osama sekite. Aya na vie à mutu pour détruire vie à mutu. Akango na captif pona yo libala o balate. Soko bala a obomelo libala wana. Yango bomona wana ba foyer belé, ba problème eza tel messi la raté pourquoi mili mona bat bazo sala bon pour bazo ko influencer mobali. De même bazo ko influencer mwasi. Musu seza ndene. Mari de nous ya mwasi a obundisa mobali. Vous comprenez? Akosala ke mobali wana tamso ko moko na caractère mabe moi ça supporter sous pour moi ça bengana vice versa. Ya moi si pendenge moko akosala ke moi si a servir mobali ta satisfaire mobali do a sala devoir na ki bo moi si te pourquoi pour libala ne kufa ya continuer ko régner. Na habité so bo comprendre. C'est ça, musa na ngoya ngwana. Na bi na so témoignage de moi si moko zo expliquer en le bi maman na loti ndoto. Na ke funda mobali na ngai et pas na bango na ke funda na zo expliquer maman bokilo comment est-ce que mobali azo ko se comporter mabe. Tozaki a ko vanda. Bizarrement tato solo na maman bokilo. Na baluki na tali mobali na ngai wana na ndoto na baluki na tali mobali na nga na moni mobali na nga elongi ya ex na nga moko ya kala tant tozalaka bana mike na ba classe ka ba chéri ndenge zalaka effectivement yana bato mususu ba mari de nuit na bango zalaka ba ex na bango de même ba femme de nuit ya mibali mususu zalaka ba ex na bango na parcours na yo ozalaka na chéri moko azalaka na misala mabe. Bokabwana na bino, yo ebika bokabwana, na moi, na butu, bozalaka kaka. Yango bandeko, il faut bosala très attention à ba relation. Ba maramoro lala naka bolimbisa ngai. Rapport sexuel ou encore sexe au monaka, ezalaka porte d'entrée ko sakanate. Ya milimo mabe. Ya diable pour détruire vie à moto. Je crois na ko mélanger sujet ote, na lobela kalikambu ya mystère à Bolumbo, mais na rozongela ngo susu. Je crois si tout va bien kalate attend un week-end au awa na expliquer comment est-ce que la réalité vandi na mambo sexe au bozomona ba via bato belé zobeba. Donc bato belé ba mari femme de nuit na bango ya ba ex na bango na parcours na yé. Donc quand on a auto expliquer bino mambo ya rolobeza tellement belé na okena ngo vraiment bango. Et à ndeko mwasi moko je crois na ba émission leki na lobela rango ye soki akutanika na mobali il faut avoir problème d'impuissance
Donc, en fait, pendant que bana qui chéri, problème est dans côté. Mais ce que mobile on a balayé, mobile a frappé l'impuissance. Donc, 3 mabale koufan de ngwana. Tant que bakoti mabondeli, professeur naye à université za makam na muta sala bilora de ngwana. Doit comment mari de nuit naye. De même, et na bana mibali ebele. Bazwa pe ba problème. Na ebi moko toyoka témoignage soit koutan na mwasi. Babandi et après aucun impuissance et au bétail. Pourquoi? Parce que ex na emo wakala. Tant azo voyager azo kepoto. Akokaki ko supporter amote. ABC mwasi asuka oyo mateli ezangai. Na zuwa wana. Nzoka ndefi wana zena misala mabi. Do akoma oya lokola femme de nuit. Et baby sa vie ndeko mobali. Donc ya ona oloba ndeko mwasi ndeko mobali tu son de ma voix. Tu reconnais que ozana ba problème ya ba mariage spirituel na bandoto na yo. Olota ozana mibali, olota ozana basi. Il faut oluka délivrance. Ouais, sinon te et détruire vie na yo. Mari de nuit aya na problème ya libala kaate que non alingi obala te so obala obomelo libala. So za mwasa ko empêcher obala. Et bala basi ba jeune fille belé lelo liba les oyate pourquoi milimo wana mutu et là ti sa masque ya vieillesse to pe bala mibali misusu pe ebele molimo wana la tsa masque moya ba les ate mususu royoka okobanda relation bien na mobali ma après komi mambo libala mobala kimi mususu bwana bino bien de même moi bana mibali wana mwasi mine de rien oza bien olinga ke okabela ke mo comprendre te après quelque temps mwasi akimi donc akopekisona na libala objectif na akopekisona no kobala soki wana mariage aobomelo libala aobundisa mobali na yo akobundisa mwasi na yo poti kala ya ye po ye a continuer ko sara ko sepela na yo po na kobebisela yo vie eza na bato mususu ekoma confort akoma na l'aise na milimo wana normalizango maman papa obebisa vie na yo okufa. Parce que mari femme de nuit ba pesa ba maladie oui yana ndeko mwasi moko toka témoignage mari de nuit ayaka parce que ba ebele ba yebaka aza conscient misusu olota pas forcément que wana mwasi na mobali me bayaka mais misusu olotango mususu pe omesana na yo oyebi omona peta musu elongia mutu ou encore oyoka voix au sentara présence au kotam so mona elongité mon sentara présence sora e au sentir que ye aye mais ozokoka ko longelo ko ngote ko se débarrasser na ngote o ka mari de nuit aye ba bengo ba visitation indésirable il y a des semaines o ko zalaki na mobali na butu to na mwasi en autant la mouina ton tu sens que baby c'est lieu journée baby c'est lieu humeur. Et yeba que tant au mari de nuit à visiter, to femme de nuit à visiter, journée na yo faut yeba ezana bien te. So za ina cop et simbate. So za ina maramuna yo, au fait journée aux allelo bien te. Pourquoi? Parce que ça visitation moko ya bien te. C'est une malédiction, c'est une abomination. En fait, c'est quelque chose de très mauvais. Et koya la yo oto benga na lingala libabe. Milimo wana emema mababe na bavi ya bato. Milimo wana emema suyer. De suyer bo tutu. Et mutu ozala visiter na ba mari femme de nuit quand on a expliqué on a expliqué que tu dois trouver chercher une solution, chercher la délivrance. Pourquoi? Ba koki ko empêcher ko mona lola. Pour Bible zoloba. Ba ko empêcher ko kota lola. Bible zoloba. Rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Ba mari de nuit en bayara ba suyaka ame ya mutu. Ba suyaka ame ya mutu. Or, eza ame ne mutu nettoiement. Au moins ta mutu akufaka. Eza ame nzoto za nango enveloppe pamba. Nzoto ekene nulle part, ni lola ni soki wapili. Eza la ame do bon moto ya mutu evandi na kati ya ame. Yango ne mutu ko samba na mukola suka. Donc ame na yo mutu ko bima. Siko soki ye soye na enlèvement. Ba amo eza souillé et koza l'enlever te. Souillé wane ko pekisa et ko pekisa am na yo e mata. Donc le loso okufi.
hein, tourmenté par ces esprits-là, tu risques de remonter dans embêté. Parce que âme neurotique à la souiller. N'habitez chose à comprendre. Il y a un moment où tu as tout intérêt au cas de délivrance. Tu as tout intérêt au cas de délivrance. Délivrance est impossible. Jésus est puissant et il est capable. Eh, Nzamba capable au kangola yo. Nzamba capable au bikisa yo. Et à osalango. Ce n'est pas on va permettre yo comme un ambo. Ce qui on a un problème, oh, tu peux appeler, on va t'orienter. N'habito wana mboka nini, mais nzamba osunga yo. Ok. Na bande koloba, en dehors ya mamba libala. En dehors ya mamba libala, mari de nuit a même sécheresse. To femme de nuit. Ba même aboka ou qui na ba vie abato. Ba même aboka ou qui na ba couple. Oko ozo sala, même bongo emona na te. Ozo kozo zwa, mais ozo ko sa yelo côté. Moussousou peut tu as du mal à t'en sortir, ata moussalango au problème. Ozo mukanda problème. Mili mwane za na base à ba destruction. Yaba makambo belé na ba vie abato. Mari femme de nuit, a memelo stérilité. Ou un problème à conception. Mobile au kocha zemite. Moi si au kozo zemite. Parce que y a botarana yo na butu. So botarana butu na moi o botate. Mingi na baka ebele za la rande ngwana o botate. Bazo ko pekisa yo o bota. Milimo wana. Milimo wana. Mari de nuit a même sécheresse. Boka uki. A même instabilité. Manque à stabilité. Mari de nuit, femme de nuit, ba même problème. Na ba vie à bateau. Tourmenter les problèmes. On comprend qu'est-ce qui ne va pas. Comment dépasser. Surcharger. Mari de nuit, femme de nuit, a même le surménage. A même le surménage. Parce que les voleurs ne veulent que pour dérober et voler, détruire et égorger. Donc, aroya ko yiba mapamboli. Aroya ko yiba kibo mwasi kibo mobali. Aroya ko yiba mari de nuit asala rake a même frigidité, a même impuissance. O sansanzo tona mobali ozo ke lote. Mais ezate ke oza frigide. O kata msusu, o kape ba posa. Ba sensibilité pezala, ba sensation ezala. Mais soko kela mobali na yo o ke lote, elengezate, mili mwana sala andengwana. De même et pas mobali, de même et pas à moisi. Mari de nuit, femme de nuit, ba esprit incube succube, ne ba benga ngo ba mari spirituel et même ma instabilité, même ma pauvreté, et même ma destruction, et même ma maladie. Donc à témoignage de moisi moko. Car esprit en ndenge yaka. Ayo karapa santa kamo na pa yebi ke molimo mo yaka. Misuku tu bakanga ba air, o kano air à 4 heures. Parce que surtout kamingi na 4 heures. So ke lo kongo e sili a sili yo surtout ki ya sa ke ya sili sa ke yi bongo yo surtout o tali 4 heures. Bazali. Tangoye ka ndenga yaka, taka ndenga yaka sali ya ke ya yaka sali ya ke yi. Ya tour wana yo ki penza e lo bana mungungu e bisieke na tikelo maladi. Atikela de moi si cancer. Ba malade belé bo mona lelo, o cancer, o sida, eza ya normalité. Ya kindoki. Ya ba ja wana to ki hôpital obikate. Et si la kana prière intense, et si la kana délivrance. Ya on azo lo bana yo ndeko moi si ndeko mobali. Ozo ko se retrouver na ba mamuna uti ko mentionner. Tu dois chercher la délivrance. Il faut luka musali na nzambe. Il faut luka babo de la pona yo. Il faut oluka nzambe abikisa yo parce que ozo courir danger. Ozo courir danger. Mari femme de nuit. Mari femme de nuit quand on expliquait à quoi memelo maladie, à quoi memelo impuissance, à quoi memelo infertilité, topé stérilité, à quoi memelo instabilité, à quoi memelo pauvreté, et à quoi memelo trouble, à quoi memelo divorce, à quoi memelo confusion nandaku. Na foyer, na famille, a memelo surménage, a memela yo ki mobange, o ka batu msumwa na muke, mais so otali a ope selo ya ba kolo, masque de vieillesse, mobali mwali ngote approcher te. Yana batu msumwa si kitoko, bino bo mona mwa si kitoko, mais mibali ta ba mona yelo mususu. Eza ndenge moko mibali mususu po mona aza bien, ane na problème ta mabete.
mais basi ana problème à contracter mariage mili mwana esala kandenge wana tio son de ma voix ozo le calibre libala zoyati ba cause c'est vrai za la kebele même oyo ezape moko ba cause oza mwasi wa mobali problème à finance donc milimo oyo muto sala biloko wana na lobaki na kolobela mambo ebele mais na kozala vraiment moi likolo ou encore na flasher to luka penza to vendre l'émission penza en long et en large sujet au pardon to expliquer chacun à point on a auto mentionné chacun à point on a auto mentionné to lobelango en long et en large avec profondeur bandeko na kolobela sikoyo ba voir ba porte d'entrée na kolobela ba porte d'entrée na kolobela ba porte d'entrée et ba porte d'entrée à ba mariage spirituel les ebelé na flasher mbangu mais to vendre la sujet au quand expliquer bino ba porte d'entrée les ebelé partenaire au azana milimo oyo yango il faut faire très attention à ba bilinga linga na ba relation okelinga mobali moko ana ba mari de ba femme de nuit o comme on a ba mari de nuit okelinga mwasi moko ana ba mari de nuit ozo ba femme de nuit automatique et ratété et là teli ils allaient appeler ba porte d'entrée surtout bana basi na benda matoyi yo linga kozala sexy si t'attires des esprits mili moi sélection ozo benda et ba que tant ozana mili moi sélection automatique do ezakutu ya ko ratété d'office ozana ba mari femme de nuit pourquoi parce que on a mili moi sélection musana on est ko séduire n'est-ce pas tu vas séduire ces esprits ba ya okota et là teli bana baso bazana mili moi ndambo libumu libanda moi motolo libanda tolo libanda tant de jours tu tatouage na mopende et apoane et apo batba mona mopende n'est-ce pas eza séduction voilà mili moi ne koya olinga te ato boyi yango tio son de ma voix olinga olata sexy na ebi ke tam suta ngoyo ka bo mili mone ko sala ke otomboka peut-être finga ngai mais nazo sunga yo nazo ede yo lata descente lata malamu mili ndambo mba surtout to komina été boy on mama il y a pas longtemps na otambola na nzela so 2 jours passés na moni moi mondele alati jupe ya na ebite ya lin ya tralala ou ezala penza dessiner nzoto sko sans calbar na se non to mona makambo na mokili en fait ça attire ses esprits et là teli ebenda ameli mwana kolata sexy ebenda ameli mwana ezala mibali ezala basi ezaka basi te ezala mibali il y a des hommes qui aiment s'habiller nzoto nyonso dessiner pour séduire bana basi mili mwana kokota eko raté na expliquer bino que pour na kozala ba mari de nuit to femme de nuit ezaka te follow to la na mobali to na mwasi non pas forcément okoza nango mais olota na to ozana mobali to ozana mwasi prochainement na oya ko pesa ba signe parce que j'en ai plus de 100 ba signe ba mari femme de nuit en tout cas ba te belé ba se retrouver et là teli na flasher rapidement ba porte d'entrée parce que na loba ina lobela objectif ou eza destruction to mentionner surtout pour na babali en tout cas ba problème nyonso ba ko swana milimo wana sala ndengwana ben compréhension mo bozo comprendre mutuna makolote mine de rien lo mo ezanga tina boko swana elango milimo wana sala bon pourquoi parce que bango objectif na bango eza bokabwana nazo continuer à ba porte d'entrée et là teli milimo wana milimo wana kotake tout ce qui est sexy tout ce qui est attirant surtout quoi attirer à mal milimo wana ekota ba tatouage au bozomona eza ba porte d'entrée ya minene ya makasi ya kosakana te ato boya ko c'est la vérité déjà tatouage c'est contre la Bible tant ozo sa tatou na nzoto tu fais couler le sang en faisant couler au moni place makile tangaka place makile bimaka alliance et salemaka yesu ne kulusu asopa makila pona osala alliance na ba yengebene na ba obandimela ye do mutu nyonso andimela yesu ezalaka okota na alliance a koza makile sopana place nyonso makile tangaka
alliance salamaka. Moi si ba déverger yo makile bima, yeba que tu n'entres en alliance avec l'homme qui t'a dévergé. Et si c'est un sorcier, on a de très sérieux problèmes. Si c'est un occultiste, tu as des très sérieux problèmes. Les alliances, place makile tamaka. Tatouage, et ça porte d'antan pour sakanate. Yaba mari femme de nuit. Tu es au son de ma voix. Tu es tatoué. Il faut le cas de délivrance. Il faut le cas de délivrance. Tatouage à porte d'entrée. Na auteur mentionné et l'atelier. Et sa porte d'entrée. Na mentionné qui partenaire à peu porte d'entrée. Soit na mobali. Azala ba mari de nuit. Tout moi ça ba mari de nuit porte d'entrée. Et combo. Et sa porte d'entrée à ba mari femme de nuit. Tu es au son de ma voix. Au bali na noté. Mais aujourd'hui tout anissa. Yeba que sa porte d'entrée. Tu dois régulariser légaliser la relation. Wa moi si wana chéri wa mobali wana chéri bobalana so bobalanité et ko bobo sala eza ba porte d'entrée ya makambo ebele ya ba mari femme de nuit karaté ya makambo ebele mais par rapport à sujet tozo lobela yeba que eza pe porte d'entrée ya ba mariage spirituel. Ouais, parce que rapport sexuel nzambe muto akeli yango ezalaka bénédiction. Tango, bozo salango na ba norme. Donc vous devez vous marier premièrement. So bo balanité, bozo salango au fait, toke musikate hein, toke gauche droite bozo sumuka. OK? Donc là où Dieu n'y est pas, tant bozo sumuka nzamba zate, c'est le diable qui a le contrôle et beaucoup subir ba conséquences. Vous comprenez? Et kobo, et sa porte d'entrée, il y a ba mari femme de nuit. Et ba porte d'entrée, il y a ba mari femme de nuit, et ça tellement ébélé. Tu mentionner et l'atelier, tu mentionner partenaire, tu mentionner ekobo, tatouage, et nini susu na lobelaki. Nini susu na lobelaki. En fait, des portes d'entrée, il y en a ébélé, ba film pornographique. Surtout ça. Normalement, il fallait émission Moïkota par rapport à porno. Et Nazo lingane na bongisa ngo yango ezui retard. Donc en fait, ezé le mot il faut na lobela parce que na suit ba témoignage quand on a flashé qui on a TikTok, ceux qui ont TikTok oza abonné na ngate compte na ngeza coach la grande. Betara coach la grande na TikTok au monanga. Na lobela ba si je mo oza vraiment émouvant. Et bah tout baso c'est pelano maka si tu vas vraiment aux abénis tu vas se retrouver na TikTok au mon coach la grande to le bela question masturbation pornographie oyo ils ont même masturbation ils ont même un peu ba melimo au normalement fallait émission mo écouter déjà mais jusque là non écouter mais kalaté je crois que dimanche émission au écoute sans problème et ba film pornographique et à ba porte d'entrée wana kuto eratété pornographie au même na masturbation pornographie et comme mayo na ba contre nature pornographie et comme mayo na ba perversion sexuelle pornographie et comme mayo et ba biloko wana et kokoti selo milimo wana lingo lingate masturbation eza danger moko ya ko sakanate masturbation memona insensibilité milimo wana sikonde muto sala randengo wana quand tu te masturbes là l'esprit wana ekoya ekoti étant milimo wana ekoya ekoti et rememesko ba conséquences quand tu te masturbes trop là et ba problème tellement que ou comme incapable insensible ou comme insensible ou comme ozala sensible na bolumbu ya mwana mwasi to ya mwana mobali yo comme insensible milimo wana sala randengwana ya ba te bele tant on a partenaire na ye a sepelarate mais tant milimo wana bazoya azo sepelaza à l'aise pornographie masturbation musupota na pornographie te mozala masturbation milimo wana koya milimo mari femme de nuit ekoya c'est très dangereux bande otoso le bela ba cause ba divorce mari femme de nuit eza la base de la divorce belé et si tu es au son de ma voix wana ba milimo wana olotaka bandoto o santaka ou encore se retrouver na ba mambo oyo mususu na meiko loba
un comportement, un caractère, tu dois chercher la délivrance. Certainement, tu retournes à comment s'en sortir. Il faut recevoir Jésus premièrement dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Après avoir reçu Jésus, il faut balandela yo. Moussel Nanzambe a orienté à sur la directive. Parce qu'il faut les canaux de délivrance. Délivrance, elingi koloba, rendre libre un captif. Délivrance est à la domaine belé. Moutounion sauf sans exception dans la vie naïe. Azan a besoin de délivrance. Pourquoi? Parce que bisognon sotel que tos ala raboué. Tos an a problème te songolo pakala ou etungi sarabiso. Moutoun so a problème na finance naïe. On a besoin de délivrance côté. On a le délivrance c'est le ballon rendre libre un captif. Un captif c'est une personne qui est emprisonnée. Et il faut pas libérer la prison, on a pas comme libre. Vous comprenez? Donc, tu as besoin de la délivrance, mon frère, ma soeur. Mon seul n'ensemble va orienter pour au soumayo na prière pour obima na kata situation na ton réalité on a il faut sinon mariage nous a toujours un problème sinon et libala no ekufa sinon donc ba réalité to pe ba conséquence eza ebelé et en tout cas na moni na osuka awa par la grâce de Dieu na osala effort na bongisa émission mususu otorolobela ba po monde ba point nyonso auto mentionné to siko to kende nango point par point donalobi yango en vrague n'est-ce pas mais on a ce que point par point avec détail. Si vous avez des questions n'hésitez pas, si vous avez des préoccupations n'hésitez pas, ceux qui bolingi orientation numéro nangezawana ou encore vous avez besoin d'aide d'une manière ou d'une autre numéro nangezawana vous pouvez m'appeler et nzamba ozanga te kopambola bino. Donc en fait pendant le lot torosuka awa et puis voilà. Donc merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Y ahí, vea, como a la segunda momentico, porque es que, parce, no, eso es algo como increíble, yo no sé si ir a misa, no sé si hay que estar un padre para hacer agua bendita en la casa, padre, pero es que no. Ay, parce, no, eso es un demonio muy ardiente, es que digo que ese demonio, parce, yo no sé si se murió de energía o qué le pasó, pero es que digo, parce, vea. No, menos ya sí me estaba diciendo que ya no quería mantener en la casa porque se está levantando muy molida, o sea, se está levantando con mucho dolor. Y yo no entendía, padre, es que, parce, es que eso es muy raro porque ella últimamente conmigo no quiere hacer nada, ella conmigo no quiere intimar, ella dice que no, que ella está cansada y yo no entendía. A mí lo que me preocupa es que ella está esperando un hijo mío y yo no sé si sea mío o sea de ese fantasma. ¿Se imagina que nazcan blanquitos como Casper? Ay, que nazca así como Casper. No. Y es que, padre, es que eso tiene una experiencia, es que veanla. Ella me decía, ella me dijo, Mori, últimamente me estaba doliendo mucho el cuello, me duele la boca, era las amígdalas, y yo, Mori, vaya al médico. Y no, y era eso, y que le estaba doliendo mucho el cuello, todo. Y esa semana yo me enojé con ella porque yo le encontré como una palmada y yo vos me estás engañando, ya, pero mozo, yo mantengo con vos, ¿cómo se te ocurre eso? Ay, parce, no, es que yo tengo una rabia, yo no sé si llamar a un exorcista, si coger ese fantasma para que nos demos el hilo, porque es que yo siento que se está adueñando de lo mío. Sí, y eso pasa todos los días. No, y eso es como raro, porque a eso le gusta, él decía, ese fantasma, vea. Zambe